Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle bomo mesana boyebi ete misa ya lingala ezali wana mpona kotalisa pole na mai nyonso ezoleka na mboka na biso lolenge ya koyebisa bino ya kopesa basango toponi yango na lingala mpo te na lingala moto nyonso akoyoka mwasi ya ndunda receveur chauffeur mécanicien joueur policier journaliste politique ezala bato batangi to bato batangi mingi te bango nyonso baza na lolenge ya pete ya koyoka maetali politique tomesani kosala yango lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 11h to kosala yango pe na 19h po misa ekomi mibale misa ya tongo na misa ya poko bozolanda biso partout esika bozwami bozali na Londres na Belgique na Allemagne boza na France bozolanda biso mais tobosani te pe awa na Congo na biso boza na Mbandaka boza na Bunia boza na Beni boza na biso na Congo central bato baza na Sud Kivu boza na Nord Ubangi na Nganda Jika na Mwene Ditu na Lede Kasai topesi bino mbote tozoliki ete tokolekisa bangonga malamu dimanche po momesano boyebi ete mingi penza tolobaka te à moins que urgence ezala oui urgence ezali voilà pourquoi sango mokonzi alati robe na lelo po te to célébrer misa ya pokwa communication moko importante oyo esengeli biso nyonso tolanda yango na bokebi so tolanda bokebi te ekozala malamu te libaku monene mpo na ngai kosolola na mwana mboka ndeko Christopher Ngoi na pokwa boye tozwi libaku ya kobeta lisolo nazwi ye na lombango mingi azalaki na bokipation me lokola likambo mboka ebendi ye atiki nyonso azalaki nango aye koloba mpo na mboka ndeko Christopher Ngoi mbote na yo alors tokutani na yo lelo tozali mokolo ya eyinga d'abord félicitations na ndenge répondre na invitation au-delà ya baoccupation mokati quand même likambo mpo ya kokutana na biso toza na likambo ya covid-19 nde mpenza lisolo tolingaki tosola mwa lelo mokonzi ya mboka auti kolongola état d'urgence oyo asengaki yango bambala ebele toloba mbala motoba esalami na molongo na ndenge mpenza mobeko ya mboka na biso esengeli kolanda maloba ya bato te esalami malamu sika boye ntango mokonzi ya mboka alongoli mokolo ya liboso ye alongoli yango tomoni kisasa bato basali feti tomoni bilenge babimi na balabala tomoni bato balobi lokola mpo na biso mpasi esili tozongi na esengo dabord nangi nayeba yo lolenge nini ozwaki mbela wana ya état d'urgence ntango mokonzi ya mboka alongoli yango ya solo ozokanisa lokola bilenge bao balobi ke tokomi na liberté tolongwe na kasho toza na lolenge mosusu yo ozomonela likambo ya lever ya état d'urgence likambo lever état d'urgence ezokata eza sango malamu pamba te d'abord économie na biso oyoki dollar ezomata par rapport à franc congolais c'est-à-dire na niveau économique tokobaki na mwa mikakata awa nazoloba en tant que membre ya comité ya gestion ya fonds ya solidarité contre coronavirus na mosala oyo ya biso tozolandela lolenge bana mboka ezala bamédecin bato baza na kati ya bahôpitaux ezala bato oyo baza sur terrain bazobunda mpona covid-19 esila tozosala manso mpona kosenga na bato ya mitema malamu bapesa makoki mpona kosalisa bato nyonso oyo baza affecté na makambo matai coronavirus et puis na baminganga to bapersonnel médicaux donc oyo baza na mwa mikakata batali coronavirus totonda d'abord totondi na bato oyo nyonso ya mitema malamu okaki déjà kopesa quelque chose et puis tozo kosignale bango keza dans les bonnes mains et puis mosala na biso eza kokanalize na bisika esengeli mpo esala ke coronavirus esila totondi mingi na baminganga oyo nyonso basalaki mpo tokomati na niveau ya koleve état d'urgence alors ntango mokonzi ya mboka asali discours na ye biso tozalaki yango makasi mpona epesa mpe mwa souffle ya sika na économie babisiki oyo ezali kokangama bongo toza na kisasa awa bamarché babiro administration ezali vraiment limité alors biso tosepelaki mingi mais toza na makanisi na esengo ya biso etindi biso tolobela sikoyo na bajeune oyo bomonaki basali feti mpona bango bakanisi ke covid esili covid esili te état d'urgence eza koloba tobanda tomeka kozongela lolenge tozalelaka mais tout en respectant bageste barrière yango nde etindi biso lelo oyo toya kolobela bana mboka mpasi tomoni ezala na cité
esika nyonso tozotambola tomoni ke bato babosani covid, babosani bamesure barrière, babosani distanciation. Alors toza na risque tovivre oyo bamboka ya minene minene atako baza na makoki koleka biso bamoni mpe yango kimona meso yango kimona meso na mbala oyo covid ezongisusu makasi na bamboka lokola ba États-Unis bato bazokufa ebele. Belgique n'en parlons même Belgique n'en pas. parlons même pas, France n'en parlons même pas. Alors il ne faut pas eloko wana ezonga epa na biso alors que kino moya lelo togere yango malamu toza na bateau bazwi bokono wana ça ne dépasse pas 8500, ce qui est une très bonne chose. Bateau bakufi mpe baza muke penza. Wana statistique ya INRB. Statistique ya INRB. Na ngongo tozoloba bato bazokufa te mais tozomona bageri bazali bato bazobika na bokolo wana. Elingi koloba il faut esengeli togere yango na bokebi, togere yango na attention nyonso, et puis population bazala mpe na bokebi tolandela tomitika te parce que tokozala confronté na situation difficile oyo ya deuxième vague ndenge bamboka lokola États-Unis, Belgique, France baza kovivre yango lelo. Yango wana toye kolobela na bana mboka basala bokebi, basala bokebi, basala bayeba ke covid esili te, koleve état d'urgence elingi koloba te ke covid esili. Covid ezali kolata masque, opération oyo totali kolancer tozosenga na chaque congolais asala effort. Justement na ngai tolobela likambo yango parce que likambo opération yango ndeza pena urgence ya pokwa lelo. Et puis parce que sango mokonzi pe alakisa nakolakisa modèle ngai moko nazali ngai moko na ozala olata vraiment masque po bana mboka bayeba ke masque yango il faut kolata yango lolenge nini. Masque kolata yango lolenge yali, je pense que na kotalisa yango na bato eza likambo kosala bato pasi te, ça dépend ya masque oyo oza nango mais lokwa onga naza nango kolata yango eza nde boye. Donc bato ebele namoni na elateli na bango ezipa mpe zolo, bato mosusu lolenge na bango bakolata batiki zolo babombi monoko, bato mosusu batia yango kaka na mbanga awa esala lokola mandefu, wana nde eza pasi. Kasi mpona kopusana likambo ya covid-19 olobi ezali maladi ezoboma, wana ezali devoir na biso ba leader d'opinion tomeka koyebisa bato po bayeba ke sengeli bamilengele ba mesure ya barrière. Bato mosusu balobi te ntango mokonzi ya mboka alongoli état d'urgence nyonso ekwei. C'est vrai que maladi ezali mais mokonzi ya mboka atikali koloba te ke bato basokola maboko, bato mpona bato mosusu na opinion eza modele wana. Bato mosusu bazolela mpona taxi tomesana kovanda bato misato na nsima moko liboso babakambo wana elongo eto ezongi makambo akokunda bibembe tozongi na vie normale bato ba terrasse likambo yango eza bongi bamisu balandi yango te mwa mobulu ekoti na makambo yango. Alors yango wana tolingi toye epa na bino koyebisa bino boye po tolimbola état d'urgence eza na bamesure minene oyo ezalaki eza prévu na constitution ntango oza na kati ya état d'urgence na niveau ya gestion ya mboka. Alors na niveau ya evandeli ya biso bato par rapport ya maladi wana eloko ata moko mpenza échange te, c'est-à-dire tobomba masque il faut elatama esika nyonso ozokende toza komibatela tozobatela mpe bato tozokutana na bango. Masque ezali eloko ya liboso, eloko ya motuya. Deuxièmement korespecte bageste barrière, c'est-à-dire mbote topesa na mbote na maboko te, topesa na mbote na maboko te, kosokola maboko balebele na sabuni na mai mpe malamu mpe na mai mpe malamu esika nyonso tozokende ko na bataxi bis ndenge mikano ezwamaki makambo wana esili te, c'est-à-dire il faut to continuer nango yango tozosenga na bakonzo bazokamba ville mpe na baprovince kuna bazongela bamesure wana bainsiste epai bato ke badisposition nyonso bazwaki na kati ya batransport parce que lelo oyo transport ezali na 500 ekoma 1000 elingi olobaki esika moto azangaki babakisi yango na misolo. Alors lelo etikali kaka 1000 batikali kozongisa yango na 500 te. Alors pratique wana esengeli etikala pamba te tokozala na problème moko très difficile. Oyebi ke bana kelasi ndambo mpe baza kozonga baetelo mosusu parce que na ebandeli toyokaki ba classe terminale lokola ba 6e primaire ba 6e humanité
classe au la troisième graduat na ba deuxième licence ngeli bazonga donc nabitelo na bazando sekeli bat bazonga ba continuer ko vivre na coronavirus lokola to vivre na sida bato bayebi que sida ezali mais bazo ba disposition na ba préservatif pour na komi batela alors eza mode de vie normal esengeli tobika mais awa eza ba dossier spécial ko sokola maboko ndengo lobi ko lata ba masque pote coronavirus akokipe longité azoboma soda azoboma bato ya société civile azoboma journaliste azoboma pe bana azoboma pe mikolo alors makambo yango esengeli opération monene esalama ekobanda mokolo alobi ekozala na Kinshasa mobimba peut-être bato mosusu bakokamwa na ntongo alamuki na re amoni bato ya lolenge na lolenge nini elengelami mpenza lobi elengemai na baarrêt bisika bato bazwaka transport bakomona bacommunicateur wana bazali bato oyo bachargeur par exemple na kati ya baparking eza bandeko bamotard bakomema sango wana bakosensibilize population opération wana evandi mingi na bosengi ya bato na bosenga ya bato balata masque eza eloko ya motu basokola maboko bagarde bageste barrière bakomona bisika ebele babanderole bakomona bisika ebele bazokabola basolution oyo hydro obakobenga désinfectant bakomona yango bisika mosusu ekozala meme na bamaske opération wana eza na bandeko baza bataximen bakokota mpe na kati wana mpona kosensibilize baclient oyo bango bazomema bataximen bakozala bon bamotard nauti oloba bachargeur bakozala ekozala meme na bacommunicateur mosusu mpo oyebi bajeune congolais bazalaka bato lokola soki basaper et tout ça alors yango wana tosengaki na organisation moko ya bagrand communicateur mpo bavandela makambo wana coronavirus ezali bisika nyonso bacongolais bazotambola bazala au moins en contact na information wana mpo tolingi ata moke te coronavirus biso tomitiana na mituke coronavirus esili tozongela kovivre ndenge tovivaka alors tobanda susu kokufa alors c'est très très dangereux toza na makoki ya kofaire face soki deuxième base etomboki te donc ça sera très compliqué. Très bien. Alors bozolanda biso peut-être ezalaki l'essentiel ya communication esengeli boyeba maladie ya coronavirus eza lisolo te eza koboma kozwa yango na liseki te komona yango lokola eloko bazokosa te eza ya solo eza koboma bilanga ekolaka na mai moto akolaka na conseil soki oke ata na ndako ya nganga apesi yo mibeko ta kopesa yo bikila botosa oyo baza koloba eza mpona bolamu na yo la santé n'a pas de prix ndenge na français balobaka soki yo moko milengeli te moto akomilengela akozala te yo batela ngai ngai mpe nabatela yo lobi ndenge ezali awa badisposition esalami na 24 commune ya capitale na barret de bus nyonso oyo oyebi bato bakozala wana maplace lokola na Chibangu na Bandalungu wana na Funa na Selimbau na Wenze na rond-point Victoire na rond-point Gambela na Kimbondo na Changu na Palais du Peuple na Pont Kasavubu na Kimpwanza na Matadi Kibala wana eza bandeko ya Lukunga na Ipen na Kitambo Magasin na Pompage na Delvaux na Sakombi na Wileri entre Kaluka 30 DGC bato bakozala wana epele banani bokomona lobi na tongo tango ozozwa re na yo ozozwa bus to pardon na re de bus omona bato ndenge na ndeko kozala surprise te soko moni bawewa ebele nazo avertir yo déjà soko zokende na nzela za momoni soso na ntabamboka eza lisumu sika te donc yebanga que lobi mokolo ya lundi les 27 opérations kozala déjà l'application nango sur le terrain sensibilisation beta lisolo na moninga loba na oyo ayebi te panza sango batela ye pa batela yo bawewa bakozala ebele à travers la république bataximen ndeko Christopher Ngoya société civile auti koloba baconducteur ya babus alobi yango mi ya Transcorp esprit de vie ba 207 bango mpe bakosensibilize bapousse-pousseur bakosensibilize bachargeur ya parking bakosensibilize même personnel matériel sensibilisation à logistique bazali bokomona 25 000 masques na ba logo ya FNSS ekozala distribué à travers la capitale batie gants ekozala ndeko alobaki yango ba t-shirt ekozala pe distribué ekozala nyonso wana eza moyen ya sensibilisation donc ekozala ya ndenge na ndenge lobi Kinshasa ekozala bouger
bakosala yango lokola spectacle ete mais ezali moyen ya kopesa sango na bao bayebi te biso nyonso lolenge ya koyeba ezalaka ndenge moko te oyo azali faible simba ye na loboko loba na ye malade eza koboma mikeba milengele sokola maboko mbala ebele lata masque na yo kotia yango na mbanga te lata yango lolenge ezaleli peut-être pour kosilisa par rapport à cette communication parce que il y a des gens qui pensent que soka lati te eza vie na ye baza famille moko soka aza na ndako akolata te parce que azomona ke tata na ye akobela covid-19 te kaka bato ya libanda nde bakokobela donc na famille bato mpe bakokolata yango policier esengeli alata yango peut-être mwa mobilisation mpona bandeko wana oui policier esengeli alata yango na famille ata oza na kati ya bandeko to esika ya mosala okasa te ke covid ntango ezoya ezopesa elembo eza na elembo te ntango ovandi place oyo oka toza na studio tokoyeba te nani aza nango nani aza nango te moto nini akotaki awa ntango mosusu asili kotika yango yango ezovanda na biloko ezovanda na bisika ebele alors ntango esi evandi place wana yo olekani place wana ozwaki mesure te mpe ozwi disposition te na ngonga ekoya okodevelope yango epuis ezozwa 14 jours po emonisama po yo moko mpe osentir ke vraiment esi ekoteli yo na 14 jours wana ovandi na famille na yo ovandi na bandeko ozokontinue kopanza ovandi na baninga na mosala ovandi na baninga na église ovandi na baninga na classe alors esengeli bandeko tomikebisa mpona komibomba mpona kosala ete biso moko mpe yo moko ozala protege oprotege mpe libota na yo entourage na yo tala bato basili kokufa na mikili ya bapoto na ba-États-Unis na banini ce sont des milliers de morts bandeko biloko wana so ekomeli biso awa ekozala pasi mingi yango wana totelemeli bino tobondeli bino tosengi bino ezala bapolisier ezala basoldat batelema na makambo wana batia yango lokola shida te lokola cop te mais batia yango na motuke eza nde koboma covid ezoboma très bien alors bosolo ya politique communication spéciale tozalaki nango je pense ke yango wana bolata masque bomilengele lata masque koyoka mabe te sokolaka maboko ntango nyonso sokolaka maboko na savon okozala na désinfectant eloko nyonso oyebi ekoki kopesa nzela osokola maboko sala yango mais sokola yango bambala ebele telema mosika na moto aza pembeni distance au moins 1 mètre ezala ata bolingani na ye me bozala na mwa mosika koyambana te kopesa na mbote na maboko te pesa mbote kaka nde topesaka ata na mosika boye opesi moto na monoko kaka boye mbote na yo akoyoka totosa ata na atake na kati ya nganda kokanisa te lokola bafongoli barestaurant seke covid-19 ake na ye covid-19 avoyage te aza kati na biso aza na elongi boye te esengeli moto na moto amilengele pamba te soki ozobunda na moto ozomona ndenge balobaka na français le combat est facile lorsqu'on maîtrise bien son adversaire mais soki ozomona moto ozobunda na ye te eza pasi bitumba wana koyeba te mpo ozokanisa monguna aza libanda nzoka avandi na kati bomilengele sokolo maboko lata masque zala mosika ya moninga soki totosi mibeko wana totosi mbela oyo epesami na bato ya OMS bato ya INRB mokonzi ya mboka atomboli yango mpe lisanga ya bato basangani boye bapesi mbela wana soki totosi yango tokomibatela yo kolonga nga na kolonga lisanga tokolonga coronavirus nazotangela bino communiqué moko oyo esalami na Fonds national ya solidarité à contre coronavirus tozosisa esika wana président Fachi a créé Fonds national de solidarité contre coronavirus depuis le 6 avril 2020 pe asalaki confiance na basali ya nzambe po bakoka koluka pardon pe kobomba misolo mpona kosunga population yango wana lokola état d'urgence esili président Fachi ye moko asengi na bakongolais nyonso barespecte bageste barrière po tolonga coronavirus yango wana lisusu na bokasi ya comité de gestion ya Fonds national de solidarité contre coronavirus oyo ekambemi pe ekumbami na révérend pasteur Dominique Mukanya wa Banza Kinshasa ekosala action munene mokolo ya lundi 27/7/2020 na kombo ya opération lata masque obligatoire na public potolonga coronavirus lundi wana basaper bawewa bamannequin bato ya pusu bataximen bachargeur bajournaliste bachauffeur bataxi bus
bafonctionnaire, bachailleur, bacommerçant na population mobimba bakozala na terrain mpona kolakisa ke Kinshasa aboyi corona ekanga misala mpe vi ya bakinois. Masque ezali ya kotia na mbanga te to ya kotia na loboko lokola bracelet te. Ezali ya kozipa zolo na monoko. Comité de gestion etondi bino botondi. Tous contre le coronavirus. Message ya comité de gestion. Il y a Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Je pense que le message est très clair. Très clair. Alors, on a fini pour là, pour aujourd'hui. Ndenge ndeko Christopher Ngoya Lobiango. Ndenge maloba sango mokonzi pe Lobiango. Panza sango. Yebisa ndeko moko na uti kolanda sango. Na uti kolanda ndeko Christopher Ngoya. Na yoki ke mokolo ya lobi. Ba monseigneur na mbongo bakozana balabala. Mokolo ya lobi. Bandeko ya ndenge na ndenge basonika futa. Basali na nzambe ya ndenge na ndenge. Babesole. Bato ndenge na ndenge bakozala na yo na ngato kozala balabala pona koyebisa eza marche te mais ezali sensibilisation kokabali solo kopesa sango pona kobikisa a force ya kopesa sango avant ezo permettre pe to bikisa ebele na mopiko to loba avant pona kobikisa bandeko wana mise komi na suka soki ya solo okaki makambo oyo je pense que okosalisa ndeko na yo o azalaki ignorant car on dit un homme averti en vaut deux. Kimia na mabota na bino tokutani lobi soki otosi ngai pe na tosi seke to bando kutana mikolo soki nzamba biso kimia na mabota na bino baba